Lisoto kobetela o lelo esalami bongo na commune ya Ngiringiri papa oyo moko ya bandoki ya quartier andimi kokufa likolo ya mwasi oyo atekelaka ye mikate chaque fois mwasi wana adefisaka ye kutu mikate. Alors association ya bandoki ya quartier jalousie ekotaki po moko na bango ekota mikate balingi baboma ye andimi kokufa. Kasi andima ye kokufa ndenge nini likolo ya mama oyo atekaka mikate na commune ya Ngiringiri lisolo ya pasi ya kosakana te yango tokobetela o lisolo bandoki na bazana yebite bazalaka ndenge nini tokobetela o lisolo yango lelo siko ozalaka branché. Fête ya le 30 juin ekosalama na impact na idéologie na Cape Town Afrique Australie bakosakana bongo na Cape Town basangana na Cape Town na Mada City na Peru epai wapi mwana mboka Teongando Chilamwida leader elongo na groupe na ye bango nyonso tu ba kosangana pona ko organiser bongo manifestation munene oyo kozala bongo le 30 juin pona ko commémorer anniversaire na biso ya indépendance biso na sto kozala wana. Vidéo ozali kotamwa na réseaux sociaux papa oyo bozali komona wana ye enleva ki bana mikie ebele bali komona wana kasi tanga enlever bana wana bomba ka bango tango basala ki bana ba test il paraît bana wana ata mikie bomoni ye ba 8 ans ba 7 ans ba 5 ans wana ata moko ta la vierge. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa oyo abandé ko abuser na bana oyo to ba kose yango to ko développer encore na émission ya lelo et bandi ko bangisa c'est comme si kala mingi te awa ata congolais moko te ya motu mwindo akovanda suna na commune ya Gombe po degré ba indien na ba pakistanais bali ko somba ba immeuble pe ko taba ndeko no bango bate ba reine te ko foutre la chair ba ndeko na biso pona ko na ville komi mbilinga ville komi kaka poso pembe libanais to indien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que autorité urbaine a ebine kambu oyo? Le phénomène libanais, indien, pakistanais au niveau de l'immobilier au Congo, c'est impressionnant. Je suis en plein centre-ville à la Gombe et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'immeubles, le nombre de constructions. Je vous assure que c'est impressionnant de voir comment les étrangers ont pris monopole au niveau de la construction dans nos pays. Toke de bongo na mboka bapaya mingi na Sénégal epai wapi tomoni ke vidéo mo ekotama na réseaux sociaux bat obali contre troisième mandat ya président Macky Sall ministre na moko a betami lokola niama en plein Paris to kanti lokola makamwana kaka ba congolais nzoka ba africain me ba adopter système congolais ko beta ba zo bebisa makamuna wa mboka bango ezaki toko to mabi to kolobela yango suka na émission ya lelo Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366 à Jamestown. Nous sommes sur Meya Street 183, Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na chaîne oyo radio lokole télévision et pa wapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na kolika kibali komona moi changement muke na studio na biso. Kaka na ba soutien na bino muke to aller ko améliorer studio oyo et comme un grand studio et pas wapi biso a to pesa ka nzambe lokumu et pas wapi to ka ko sala bino ba émission éveil à conscience. Voilà, radio lokole télévision. Voilà, Bilenge Kitikalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons d'enseignement c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka bona ko sepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Kasi yambo to kota na ba titre mususu to de votre mère tika to profiter pour la couper sa bon ko souhaiter joyeux anniversaire na Didier Djenga Bokula kai Kofo autorité morale ba mongo nyonso ya monde entier ngana bakisela e charge ya Jobour okomi joyeux anniversaire mon ami. Ya maman Metamu Kendi, la femme à la mini coupa. Papa, Yaya, Ndeko, Lia, Mela, Sakana, et ça mukona yo, Didier Djenga Bokula Kai Kofo Barabas, on est ensemble. Joyeux anniversaire. Toti kalaka kalama comme anniversaire pour la ko souhaiter le joyeux anniversaire na Trésor Massa Loboko ya Durban. Bokomi ya maman Nadine Kanika. Yako kenaka ndengo wana. Ye pera fandisa makambo na Durban. Ouais, mon ami. Joyeux anniversaire à toi. Combien Trésor Massa, le Boko ya Durban. Combien c'est que bien. Lia, Mela, Sakana, c'est ton jour de fête. Je crois que tu as la bongo le 30 juin. Et pas ya Teongando Chilamwina. Pour la fêter le 30 juin à Cape Town, au Rosangate. Alors, maman Nabiso Nadine Kanika, mais ma papa la Cape Town pour la célébrer bongo anniversaire naïe. Encore une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la radio locale, joyeux anniversaire à toi. Trésor Massa Lobokoya Durban. Tika to beta lisolo ya makambo ya le 30 juin bandeko nali ko confirmer le 30 juin ezali kaka manifestation moko e ko sala mabongo na Cape Town na Peru o bozomona publicité le koleka bona radio lokole e ko sala mabongo na bokasité ya Teo Ngandu Chilamwina leader congolais o ya longa chômage. Congolais oya sungaka 65% ba Congolais na Cape Town na mada sili kopesa bango musala tala akanisa ki azoki likanisa bi tika to sanga na compte indépendance to fêter to zuli panda indépendance cha. Alors concert munene ezali organisé na Pérou to kutana kuna okomi to kozala biso surtout kuna le 30 juin oyo dans quelques jours yaya kozanga te
Moutako Sabino te ba événement ezali mibalete ngai tata Sadek radio de Kolasibino na Cape Town événement ezali kaka moko ya Teonga Chilamwina ba musicien tout ba ko route partout en Afrique du Sud na Johannesburg na Durban na Eastern Cape na Pretoria ba opasaka kuna na Cape Town to ko kuta na yaya esika mususu teo yaka to sepla na Teonga leader ba maître Guilain ba kozala commandant Guilain maman na biso Shagi Sharufa mwasi o eleki basi to na mbongo na Peru akozala wana restaurant Mi José ekofunga le 30 waya yoko kende wapi nani azokosa bino ba pekisi no basala événement te basala makasi po ngai tata ya Sedek na kozala pa Teonga Chilamwina na Mi José bokomi c'est que bien to kutela kuna yaya to tika banungu vous comprenez c'est que bien événement ezali kaka moko. Et puis si complication de ko oyo alokoti bongo roquette na terrasse ya lokota na ema bende ayeba ki kutu roquette ngote amoni kaka tio moko lokola likonga libene moko lokola likonga lokoti yango nzoko za ki roquette anya ko tika ma bende ba moni be yo simbi roquette oyo arme de guerre ba considérer lokola rebelle botika bakamwa mwana mboka alokoti ko lokota moko to landa makama logique landa ndenge de ko expliquer yemoka lokoti roquette ya ko lokota landa. Eza coupé, eza mobimba. Wapi okekata. Eza totala, on l'a sac. Ezali coupé. Ya roquette. Bino bozwe na Ernie Messi. Bozwe ngo na terrasse na biso na lokoti pour la peser na mabende. Olokoti na terrasse na bino. Terrasse par niveau. Oyo biso ya université nde lokoti yango. Lokoti pour na tsana mabende na kino peser. Pour kino peser. Na monika bakalinga banduko pitanga. Yo teka mabende. Na teka mabende. Ofanda wa. Na bani na malanga 60. Na veille la ngalanga 60. Comment on est? Jinene. Osala rani. Na teka ba mai na langalanga. Wane pa na bino te pa no futela. Yo famille ozala wa. Famille pe bazaka na mombele na ba futela. Zapeka mwana mombele. Siko yo lokotaka yango moko wana. Kaka yango moko na kamu mpona biso. Lokotaka na ba erni. Kaka siko. Lokotaka kala mingi te. So oyebi yango soki eza nini? Nga na moni ka libende na zwanda ki pese nde bateka. Simbisa yo. Parce yo eloko oyo ozwi yango wapi? Kosimba kuna te. Ozwi yango wapi? Ozwi yango na terrasse o. Ne pas ozwi yango. Na ba air nini? Kasiko ndo lokoti yango siko. So tango ozwaki yango detention nini? Ngana moni ka libende na kene ko pese na teka na mama bende ka nde na teka na kopera. Do yebi yango te. Omoni ka libende. Ah bon. Siko soki bake ko sala vérification na ndako na bino. Bake ko kuta biloko msuya modèle obo ezali. Do ozali kana yango moko. Carte no ezali wapi? Carte na tambola kana mbongo 25 000. Des cartes na tout nezali. Ba video. Carte ezali. Odi kata carte ezali wapi? Nazana carte. Bona ndako na bino na quartier na bino bayebi yo. Bayebi na kuteka mabaya. Jong sila. Kosimba on a likona na CT. En chef. Il faut faire tala. Soit eloko longola ngo place wana. C'est très dangereux. Pour tu faut la lisango na sepo nengo tengo na se la lisango libumu nango na se la lisango ko la lisa po nengo tebo e mabe on eloko wana eza mobimba de awa olokota yango awa na mai obia na matiti eyotala bato na mai ese okoki kolakisa so disposition yango ezalaki elalaki na ndenge nini na molai na yango boye to na ndenge yango na molai na yango kitala nkidi simba ye lakisa so ndenge elalaki simba yango simbisa ye elali boye nde oyo okutaki yango abaki mai ya fufu omonaki moto yango okoki koyeba ye bon lokota yango ndenge ozwaki yango ndeni
opese boye après okipo ali bende nde na nsima nabinaki mélange yango nateka na pesa mabende ndoki mélange oteka na pesa mabende ok ça va bon bozongise na mutuka wana na air nini kaka la mingi te na ntongo ça va tozonga zokisa na mutuka ok ça va. Makambi ya malèvement oyo ekomi kozwa en plein na Kinshasa toyei kozongela yango chaque fois ekomi lokola répétition mais c'est vrai mais bato badongolo miso mpe ali koprofite na nsima enlèvement basalaka makambo mosusu papa oyo bomoni wana jipe basoda oyo ali komona foto na ye wana bandeko papa oyo bakangi ye na groupe ya bana oyo ndenge balobi papa oyo aza na bana ya 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans kutu baali te bana bazali bango nyonso ya basi mais bana wana basali bango test il paraît ata mwana moko te azali vierge à 5 ans est-ce que papa oyo abusaka na bana oyo tone là on ne sait pas mais papa ngolo ba ye ayebi loko moko te je ne sais pas image oyo batindeli biso bango basalaki test yango nini qu'est-ce qui s'est passé résultat pe ya bana te ils ont fait ça pasi lokola pe image moko to kozongela bino oyo tolakisaki bino lobby oyo bakangaki ba soi-disant ba criminel na monga fula kota masangambila c'était du faux c'est du faux ndeko wana azali na ye criminel te tokozongela yango en détail en long à large bokola na interview ye na avocat na ye awa ndenge tokosolola yango makambo wana ndenge kozala vraiment totika mpo okosala makambo epesi mpasi ya kosala te papa oyo toyebi soki asolo na ye criminel to ali criminalité passé tokondima sunani babandi kokosela bato makambo cri d'alerte bakongolais bapesi congolais oyo aleli aye kointerpele pardon autorité urbaine ya ville ya Kinshasa alobi kala mingi te bandeko boyoka Congolais à noir à kovanda sur la commune à Gombete à kovanda tene ba kobengana ye tone to komi kimela ye moko qu'est-ce qui se passe bandeko ba Kinshasa na Gombe bozomona ba immeuble ali ko poussa lokola ba champignon ba nani ba le hauteur ba immeuble wana ezali bon ba libanais na ba pakistanais ba syrien ba to ba na ma le poso pembe misusu ba komona ba congolais to boyite au na solité mais ba congolais on a ba congolais noir ba ko na Gombete alors ba partenaire ba ali ko tonga kuna ba ali ko tia ngo cher au sakalate Congolais oyo ya basse classe ya classe moyen a kende susu kuna ezalité moyen futi na ville ezalité pas si pona nini boye ngana zo kamwa bazoko mona ba immeuble lokola luxe moko boye ba pays auto vandi kutu soki muta na mbongo a préférer faire dans le pango C ndako ya C mais biso awa to mona lokola ba immeuble na Congo ezali luxe immeuble ya luxe c'est très dangereux mais muta fani kutu ndako ya C aza plus à l'aise par rapport à mutu oya fana kala immeuble ndeko oya le liba papa to yeko pesa pembela pona nini est-ce que l'état autorité urbaine azotala makambo oyote il faut fixer ndako na prix que mutu nyonso tout a la possibilité yako rent yako louer yango na ville noté disparition ko salama ya bandeko na biso batu mwindu na ville ba kofanda sûreté et okoma lokola tanga lipanda avant indépendance na tanga ba mindele ba belge yo mutu mwindu oyeka na ville osali et puis ozongi pona nini ndengo wana te botale kambo oyo ndeko aleli. Communauté Sombalakine, bonjour, je profite de l'occasion pour vous faire une petite vidéo sur le phénomène libanais, indien, pakistanais au niveau de l'immobilier au Congo. C'est impressionnant. Je suis en plein centre-ville à la Gombe et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'immeubles, le nombre de constructions. Je vous assure que c'est impressionnant de voir comment les étrangers ont pris monopole au niveau de la construction dans nos pays. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent les capitaux, mais c'est impressionnant. Donc, mon cri d'alarme, c'est de dire que nous, les Congolais, nous devons nous réunir. Nous devons former et avoir une force pour pouvoir, dès à présent, contrecarrer ce phénomène. Parce que je vous assure que dans quelques années, nous ne serons plus chez nous en termes d'immobilier parce que c'est impressionnant. Tous les coins stratégiques de la Gombe, vous allez voir les vidéos que je vais vous mettre en place. C'est impressionnant comment tout a été pris et on construit de partout. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les immeubles et les appartements construits, quand on demande le loyer imposé, je vous assure que le Congolais moyen est incapable de se loger dans ces appartements construits par nos amis, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Alors,
Je profite juste parce que je suis choqué de voir ça. Et je demande effectivement s'il y a moyen qu'on puisse ensemble, petit à petit, parler de ce sujet, sensibiliser pour que le Congolais, petit à petit, soit intégré dans ce développement qui se fait malheureusement loin de nous, tout simplement parce qu'apparemment nous n'avons pas les moyens. Ok, voilà. Donc dans pas longtemps, je vais vous envoyer des vidéos pour que vous ayez à l'image l'impressionnante modification et développement qui se fait au niveau de l'immobilier à Kinshasa et au niveau du centre-ville. En clair, au fait, tous les gens de la Gombe ont morcelé, ont signé des conventions avec les étrangers sur des durées de 20 ans pour des constructions, soi-disant qu'au bout de 20 ans, ils vont récupérer. Et donc, tu as toute la population de Gombe qui est partie vers Lingwala. Ceux de Lingwala ont migré vers Bandal, ainsi de suite, parce que c'est la folie. C'est incroyable. Voilà. Écoutez, abonnez-vous. C'était juste un petit clin d'œil. Merci à vous et je vous dis à bientôt en direct de Kinshasa Label. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour illustrer mes paroles, voici une vidéo qui vous montre un peu les modifications et les constructions, d'accord, qui se font au niveau de la Gombe. Là, je suis sur l'avenue Kalemi, c'est vers le casier judiciaire à la Gombe. Ce que vous voyez de loin, c'est les tours, je pense que c'est là où il y a l'hôtel Hilton. Et regardez, par contre, les constructions se font, mais la route, personne ne prend la peine de refaire la route, hein, ou bien d'élargir la route, ou de proposer quelque chose de plus intéressant que ça, mais c'est la même route depuis l'époque belge, mais par contre on construit autour. Hein. Regardez-moi ces immeubles, il y en a partout, ça fleurit de partout, c'est incroyable. Hein. Vous avez les deux tours derrière, et regardez. Et je vous signale que ces appartements, c'est loué, mais à des prix pas possibles. J'ai un ami qui était venu en vacances, il avait loué un des appartements, je pense à 4 000 $ pour un appartement meublé. En tout cas, le minimum, c'est du 2500. Alors imaginez, on dirait que c'est fait que pour les étrangers, c'est fait que pour les gens riches, et le Congolais moyen, ça m'étonnerait qu'ils viennent habiter un jour dans ces appartements. Voilà, ça construit de partout. Certes, c'est une bonne chose pour l'image de la Gombe, mais ça serait intéressant que les Congolais, on puisse se réveiller et se rendre compte que le pays, surtout la Gombe, on risque d'être des étrangers là-dedans. Hein. Okay? Regardez, il y en a partout, ça construit. Voilà. Donc voilà un peu la sensibilisation. Merci beaucoup. Donc de bongo na mboka Sénégal précisément na Paris et pas ba Sénégalais on va faire bongo na Paris. Boyebi na mboka Sénégal moi nongo zali kuna président Macky Sall oba vota qui est démocratiquement mandat ya liboso, mandat ya mibale mais assoiffé de pouvoir, posa ya pouvoir. Alinga ça la troisième mandat, azo linga changer constitution to monaki yango na nzela etandowikie na ba information par-ci par-là kutu akanga kibongo chef de l'opposition a condamné qui est corruption contre la jeunesse consommation balingi yango te. Alors ministre na yeba kangiye na France dans le rue de Paris Kuba oya zui pour na avertir yeyo monsto zuyo soko meki troisième mandat et cause la mbilinga. Donc quand le kola bakama la rap na biso congolais nzoka Afrique mobimba ba kompena yango est-ce que ba tricher biso to biso toucher batu. Oui, c'est vrai, mais moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis contre l'autorité. Bundi ce système, il y a beaucoup de moyens pour bundi ce système. Il y a des individus parce qu'il y a quand même père de famille à poni position bien que Zali Malam Mouté ko briller dans un mandat, mais ko beta mutu et Zali Malam Dengoate parce qu'il peut mourir sur un koufi à sa famille et que Zali Malam Mouté. Ce qui est au Congo, tout le monde ne va pas que papa Kengo Adondo, ce n'est peut-être pas très bien. Ko beta violence ça ne donne pas la solution. Mais par argument, par mouvement, par manifestation, il y a la solution. Il y a pour moi, moi, je suis image on les alités pour ça. Bilinga, baso beta bato abunda meto sexuellement mukie bomoni wa ozomona wana yondo sande ngwana ndeko sana besoin ngwa mona d'être la sabila ngote peut servir nous d'exemple té linga bunda pona démocratie démocratiquement non violence solution peut ekozoma te pour le moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi a du pouvoir mandoke ya lagité que ça soit moyen ou le pouvoir mais mandoke ya lagité
Est-ce que vous comprendre? Non violence. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Teo Muteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Yamada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José eko fungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio, ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Teo Muteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Teo Muteba. Yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango. Musique ya gogo, ba musicien ba kozala, AS Atari ya kozala, Montana ya kozala, Basho ya kozala, Fere ya kozala, Soda ya kozala, Bougie ya kozala, Yichi ya kozala, Trae ya kozala, bako matisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango. Yaya nazanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street, Perro Central. Tokuta na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo. Ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h. Yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te. Animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Yaya to kobete la osika bo lisolo ozali pena mula itali mokuse metoyeka pona ko peigner yo bandeko na quartier. Yaya to vendre na quartier. Est-ce que c'est vrai que quartier et ça la kalabando kinango oyo to mona kana ba témoignage oyo to yoka ba lobaka et pesi pasi il y a certaines personnes au bayinaka batu sans la likambu muta pesi solo o papa fiston bete la biso solo oyo po et pesi pasi. Et salami pa ya maman na biso propre. Treba ki yango ndenge nini. Maman na biso tera mikate. Mbote na bino. Bana ya ngiri ngoto. Bande kwa ngiri. Kisasa makambwa. Est-ce que papa fisto, est-ce que yebike commune ya ngiri wana à l'époque. Bato abandundu batondaka na commune ya ngiri osakate palu il paraît bandi na commune ya ngiri, c'est vrai? Po bato mbalungwa commune ya ngiri bayaka batabandundu bakenda bafana kote ba mikondo kuna bakoto kuna ba kimbantseke ba machine na chango bakenda kuna ebanda kuna bamona makambo. Papa Fiston batu mengi bayebi mama na biso atekaka mikate na kotanga koma mama na biso te ko lobate me bato yebi mama atekaka mikate na ngiringi bayebi lisolo o ngindaki ya kosakana te. Batu ya bumbu ya ngiringi emoda bandal basomba mikate pa mama na biso wana bata misala basomba ka bana club basomba ka donc mama tekaka mikate na yo très bien. Alors papa moko peto yebi na quartier wana tango obeta lisolo papa Fiston bande ko bata bana ngiringiri bakoyeba lisolo oyo yaya est-ce que bato yebi lisolo o wasali problème exact so yebite landa lisolo so po yebi tika to beta lisolo. Papa wana asomba kamikate pa mama na biso chaque tongo soka kende musala soki pa mama sala kamikate deux tour ya tongo asali bana 5h wati ba 8 9 10 akati
na poko asusu na 16h 17h abandi surtout abutuka ndenge do mikate mama so na mikate mama na biso kitoko osakala te asala kala mwamba moko saka na pilipili akalingi pilipili kitoko so lingi mwamba yo so lingi pilipili yo nzoka batu ya quartier mutema mabe ya mutema mabe za ndoki ya solo oui baba soki mutama mutema mabe asa ndoki ya solo omoni ndoki belela ya est-ce qu'il arrive là au tiki ofandika boye muto jalouser yo oka muto na lingaka ete papa fiso pe de na lingaka ete e o linganga na ndenge est-ce na beso linganga o linganga na ndenge nini mingi batu ba gentillesse peso ko legaka sala la bango attention mandeko papa asomba mikate so asuna tongo akena musala na poko tongo koya asomba mikate ya butu ke olela bana papa moko malamu papa fisto papa na ngana ebiye mo pe mama tikela nga mikate na oteka soki papa na ye mama ba so papa yebo pesa ka mikate ko defa mikate mo defi mikate na tongo ke zanga koya afuti mo pa defi au moins na mbongo afuti ate 2-3 jours maman on sala bien mutu malamu ya pas de souci nzoka na butu bandoki ya quartier basepelaka te bakoma likundu pona nini mama o atekaka mikate en tout cas jalousie ça mal placé pona muto atekaka mikate azofutela bana yemuni avazo sa famille pona mikate jalousie koti pona nini mama moko ya ndoki ya quartier na ngiringiru wana ya to beta leso atu tengo mutu te to tengo mutu te po muta pesi di soleil pa fisto kotanga kombo te tu vérifies kotanga kombo te tu vérifies là-bas. Tant à comboter, beta kaka lisolo ndenge zali kokende. Kotanga komboter, oya koyoka ayoki, opa koyoka te ayoki te. Papa fiston, ntoka ba jalousa mama na bisu bisu yebaka te. Mama moko ya quartier wana yepa banaye ko sala amoni ke mama te kaka mikate très bien. Alors que 3 avenues après biso yepa te wana bali ko teka mikate mais ye na ebite mikate na eso nini ezaki adoko na bandenge na ebite mais soki bato ba ye ko somba baolo bana mikate na mino kitoko ba mala ko na meka mikate ako kana ekaka te donc sangi bali ko kende comme wa rivalité nzoka mama wana jalousie koti tango bakuta na réunion bandoki na quartier babino mama oyo il faut to éliminer bref tout éliminé na réunion bandoki ya quartier nzoka papa wana pe azalaka na ndoki ya quartier biso to yebaka te siko bokomi tuna boyebaki ndeni papa wana ayasa ndoki ya quartier ya landa mais papa wana mutu malamu to benga na ndoki gentil est-ce ndoki gentil azalaka on ne sait pas papa fiston bayokani keno mama na biso il faut babomaye kindoki yango échanger quand les alaka so bobo mutu il faut famille na bango bali yo kaka comment na ba voisin ba tu ya quartier bali yo ka ndengo wana mama Brigitte n'Espagne bonjour bonsoir et comment ndengo kindoki passi mama possible 001 na United States of America na bosante Ruth Mbamba pekara kuna Ruth Ambamba 001 Mama Charlotte pigeon à Londres au combien ya robi ayebi na ekolamba meleki ba msusute yo mekaka liboko na yo comprendre au combien ya président Ibrahim YL on est ensemble pesa nous na Nzambe tango na nkolo kaka bo combien wana ba oyanga toujours le cœur voilà Tijon Luchombo prince à New York ya mama Franc au combien c'est que bien papa fiston bayokani ke baboma mama na biso siko mama baboma nini bateli mama mutambu ya na saka bino chaque fois makambo ebelele kaka na moyi to nyonso to na moyi bandaka na butu basali mama mutambu tango akofanda esika mikate na ba ye wana basi ba baby si liboso lupongo na so mikate te kaka wana de telle sorte que ozalaka ka mukie mama osala ka mo erreur mukie so pe likala moto so ki pani na kwela ye akabaka likolo pasi wati ekomemaye na liwa ya yo kaka likolo pasi otambola ka likolo pasi mukie o négliger chaka mabolongo na se papa po lo sambo efutaka ya lo sambo epora kate o bokomi ofandika bo likolo pasi bani dans le vide ofandika bo liboko dans le vide mbasute Beto siba lingela kiyobo abino yenenga alewa akobeta kali bakumuke ko mende ngwana sikoyo papa o ya quartier o mama def saka mikate asepelate na reine wango abuta abi jamais bino bo mama o nengani
Maman oya sunganga libota na ngai. Adef sa nga mikate. Apesa nga mikate, atela nga matabis, bobo maye, jamais bobo maye te, impossible. Oh to bobo maye te po yo zana ni okotabite. Mama oyo bino bobo maye te ngana boy papa wana asopoza bango na bango yaya. Soko tali mwana elaka, mama elaka, ata nani. Dieu peut utiliser même des mots, confusion na kati na bango pona yo ba sauver yo. Papa wana boya na mutema moko aboya. Aboya. Bacheli mama la mutambu, même papa wana yape na nenga mystique na tongo aya avant mama wana bala sali cérémonie alongoli mutambu wana mama asala mikate na ye kitoko lo mama asala mikate kitoko mutambu wana ezwa été et bandoki ya quartier ya côté ya ngiringiri bokomi ils ont remarqué que non mutambu ya longaki ba si papa wana yo biso sala makambo sala opposition zela yo komona tala bango na bango bakomi ko bunda eye mabe yaya nzamba ko utiliser ndoki pa bundela yo nzamba na lenga sala makambo surtout papa Fiston mutambu oyo batelaki mama na biso ezwa papa wana papa dikuka botomoni 2-3 jours awole ka soso mikate oh mama me papa asomo ka mikate awole ka te nini to mona ka batinda mwana papa yango to ebiye papa ya quartier bana papa na ndaku Maya de l'hôpital ezati. Bobengi na mama ki ngana o amikate wana. Babenga yi oh, qu'est-ce qui ne va pas papa so bien te azo benga yo. Mama na biso akenda papa wana papa ya mama yo sambela ka wapi. Sambela ka bono papa ngazali mutu ya église Songolo. Ah. Nzambe no alingi yo foko nyo samba makasi. Osomona ngane nazali awa. Ngai na kufa na place na yo. Oh papa okufa na place na ngandenge nini papa. Dans ce monde, ça fait 3 jours que ndenge zawana talaba ndeko ya quartier atangeli kombo moni mama intel o déjà venu biso kuna mama wana jalousie o teka mikate wana ndenge balinga mikate na yo ye basomela kaete so sala gobe na ebite akoma jalousie ayo kana bandoki ya quartier associé na bandeko ya famille na bino baboma yo batela ki mutambu boye soki pe likale ngo zo na likolo so mafuta a partir likolo wana linga ko bende yo liwati okufinga la longola ki mutambo wana ya ngwaso mutambo wana ezongelenga bondi koranga de komie vimbi e misba nkusubo donga kala mingi te nazoko kufa yebsa nzambe na yo bonda nzambe na yo ali misba sumu na ngapo ngai pe nazalaka ndoki papa ni bagindoki boye na moyi makasi boye sho ezate Papa Fiston, maman a bien abondé pour na papa wana na ebité soko Satan na zongi 2 jours après papa wana kufi. Pagay na quartier et bembe papa wana ko sakata na quartier na ngiri bana ngiringi ba ebi solo oyo boyebi bana ngiringi soki kaka ba po betala na kombo na linga wata na kombo papa na bisa kufi ba te belé quartier mingi ba ebi ke ba ebité papa na kufaki nini mais bisto ebi ke papa wana kufaki pour sauver maman na biso. Ba linga maman ko amikate papa Fiston pasi ya kosakana te na miti oyo mama pe bana moko akata kote ka mikate na libosa lupangu mama aluka pesa kote ya gambela abani kote ka mikate kote ya gambela pona ko éviter un problème mais mama wana ateka ka mikate ka na kona ye wana batu misuba sombaka misuba lingate ba kleb so mama ala na mama kote ya gambela beta di solo o papa Fiston pona kota le sabatu basala ka angele. Papa Fiston comme la confiance ne exclut pas le contrôle et c'est solo yaya comment on a raté oh maman qui ngana pe ngamo tatongo maman za mutu malamu maman la kontra so ndaku yaya webite soki osala makambo na yo kolinga raté batu ba yeba discrétion ezalaka mutu ba position na yo te ayebi to sala nini position ba position na yo te ba no baleka nini papa mama ata ozangi kokeleli les salams batu te biso bana nzambe to le la raté zalaka la kimia sinon te mabe okota tala lisolo ya mukuse oto bombela kiyo na mokolo lelo yango wana te ko penie yo commerce so sala eloko ndo so sala tiaka nzambe liboso bukaka mabolongo na yo se po sinon te mawa omoni nzambe nenga utiliser ndoki moko pona sauver mama siko na mitu ninga moko boye est-ce que ndoki wana ya quartier wana nzambe akolimbisa ye akota lola to ye pas que le livre na ebité ne juge point nzambe mta juger ya liso na biso esuki awa. Merci na Maman Charlotte Caputo, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Merci Pelissousou na Maman Charlotte, pigeon à Londres, il y a président Ibrahim.
YL Okomi, Pesatango Nzambe, on est ensemble. Merci Nabino sur la débiso, na Moniwana, la Suédoise TV, merci beaucoup. Maman Claire, merci beaucoup. Pour cela qui est belé, Maman Chantal, merci beaucoup. Yaya, soko ça les sola ko pesa ko bangate. Benga biso pesa di so na yo. Soko so biso na téléphone te comme tungu samate. Tikela biso audio to ko beta li solo kaka ndongo to beta li solo. Ba solo auto beta ezo ko sunga bato belé. Yaya, ezo ko sunga bato. Peut-être yo ozo lokola moi seki, ndenge moko boye, aventure, mais mutum susu azoko bika likolo ya lisolo oyo te c'est que bien ya ngosoko koti ya partageaka tikaka pe commentaire to bosanga ba commentaire bandeko o like vidéo tiens moi commentaire mukie yango esala ke to sala à l'abri pour ezali émission ya éveil ya conscience to kutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.